Moi, tu as comprendre que les gens sont les artistes comédiens, tous les musiciens. Net nané auto, tu père de papa Lutumba. Tu père de papa Lutumba, tu père de son musicien, moi aussi, autant que faire la même année au 2019, au toujours qui est dans le ça. Mais tu as comprendre que les politiciens, ils ont mon abangoté. Vraiment. Ils ont mon abangoté. Tout ça. Hein? Quel est le fait ils ont mon abangoté FCCT. Hein? Ils ont mon abangoté FCCT. Car bata théâtre bata FCC tala makomba zo sape na assemblée nationale na politique nzambe nanga car ba artiste kako bazo se pesa mboka ba musicien ba comédien ba politicien FCC boza wapi FCC tindeli bango liwa na tindeli bango te mais emona pe bango de Londres pe bango pourquoi pour José de Londres ba sérieux na toto jouer théâtre pas mettre paille na vive santé wana nga nazo sa cop na nga mususu me na jouer théâtre wana na ko bomba te na sa na za ki gérant na boulangerie José de Londres azo na banzana azo ko bondela nga na pesa elipa na yolo na balabala bakwandumu batu bayebi bakwandumu wana bayebi José de Londres azo ya obondela yo pesa elipa la boulangerie ah bon na zo président à l'époque OK. À l'époque, José de Londres a eu Nzala na palais, moto na damete, le grand ta païni bobo. Ah na otape na zuma de pain moto penande bam sana fo na pesi ya mbali na Sacha Kenae. Lobi sous aroya lisus. Aya lisus c'est comme la guerre mais lelo nzamba pambolié akena ba poto. Ba bossa na ba nga tambo ta pamba na Facebook ko pesa bonjour de Londres bazong sa réponse te. Donc faut que lela mutna na a na yazaki osala. Pour nous la zaki artiste comédien, azao sa théâtre te bien na rôle na yazako jouer ya kizengi. Alors bossa nga la botte podium bozo sa ba théâtre. Bino bo yemba banzembo. Est yazaki musicien, yazaki musicien. Donc faut ba lela bossa même comme si nenge festival to se kandenge zalaka. Bosali ni mone to se ka ba humoriste bazoleka moko azo sala ba humour na ye mais azali musicien to bino moi bokotsa baka bamba na ba podium bobandi ko yemba banzembo kwa bokomi na bino ba musicien bolongo ba artiste comédien donc ba musicien so akufi batsa ba podium ba musicien bazo yemba eza lokwa papa Lumumba ta Lutumba tanga kufaki malgré fito c'est sala ki moi humour na ye mais ba musicien batsa ba podium ba yembi ba wera bino pe bosala bongo lokola festival to seka botie podium humoriste c'est ça bossa moi sketch moi même ba 5 minutes pour me mais ba humoriste moko bazo leka bazo sala ka moi ba scénario na bangwana et ça tabe pour bossa ba musicien te boela nga na ko yemba nzembo entel bozwa pe bosala le nzembo lokwa nde bosala ki mama ya kufaki mindondo nzembo fallait bosala nde pièce à théâtre bosala moi théâtre moi film moi ya mindondo à l'hommage de maman mindondo moi pièce à théâtre moi 45 minutes bosala le bezo diviser na TV mais bino bozo yemba nzembo boya za musicien ay ba ko ta ko yemba donc c'est ça en tout cas bonne idée hein donc c'est bien ngai la die sobe tozo je vais pas mettre paille tozaki na vie na biso to tika biso Roger Vika Munderi tozaki na ba gaou kuna na mettre pète za obenge vie yoma tozaki na ba bébé santé ba mère bakata Nicole donc tozaki ba comédie belé wana nga zo je mutanga la die sobe ayebi malgré mikolo na omona ye akompe moi ndamba fier mais ayebi pe ba olobela bango awa photo ko ba place wana dans le monde entier, Baimboka, bilan surtout pour l'oulah masolo, balo bien, pour avoir information fiable, information juste, oh écoute ça raté, sans polémique, hein, tous s'abonner plus sur surtout dans OE TV, OE TV, cela veut dire Libanga TV. Bon s'abonner dans Libanga TV, meilleure de chaîne aux à YouTube, meilleure de chaîne avec Yemoko, la Cléopâtre de la presse congolaise, Betty Massengo BM véritable. Hein? Tous s'abonner à Libanga TV. Libanga TV.
Chaque chose a son temps, et ben c'est le temps de l'émission News de Kin avec moi Betty Masengo sur Libanga TV, nulle part ailleurs. Moi Betty Masengo, la journaliste internationale et professionnelle, la femme du patron, la belle dame, je suis là pour vous présenter cette émission. Salutations spéciales à vous, joyeux Noël, bonne année à tous mes fans, à tous mes fidèles de l'émission News de Kin. Joyeux Noël aussi à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davline. Je pense aussi à ma maman chérie, maman Cathy Bakissa. Joyeux Noël à vous maman, que du bonheur pour vous, ainsi que à la joie Amado Pichouna, l'hymne national, maman sociale. Hein? Joyeux Noël à vous, joyeux Noël à John Lubila l'exceptionnel, la sœur Julie Bindele depuis Suisse. Je pense aussi à celui qu'on appelle Roi Prince Francis. Joyeux Noël à vous, hein? Roi Prince Francis depuis London. En tout cas, merci beaucoup à vous. Et déjà, nous commençons notre émission. Et merci en tout cas pour vos soutiens, pour vos prières. Comme je dis, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Pour que nous puissions faire quelque chose de meilleur, nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Il nous a protégés depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à présent. En tout cas, il est toujours avec nous. Il nous protège jours et nuits. Alors, il mérite quand même de lui dire merci. Merci Seigneur. Merci les dieux tout-puissants pour le souffle de vie gratuit. Donc, la habitude. Alors, si nous avons battu la biso, il faut toujours tous à la reconnaissance. Merci. Et donc, aujourd'hui, je reçois pour vous Jean Bilongo. Jean Bilongo, un grand réalisateur. A filmé Jésus de Mbandaka, a filmé Saï, a filmé des comédiens et belé. A toujours qu'on continue comme ça, Moussala Nae. Pourquoi tu es habillé, tu lingues un peu de bêta masolo, parce que vous le savez très bien que le théâtre congolais, Bazo Lela, Baza en deuil, Bazo Lela, Chico Pouloulou, Jacques Lumbu, Oatika Kibiso c'était le 23 vers 3h du matin suite d'une crise cardiaque, mais liwanaye batuba lobby au moins trop batu interprétango mususu au poison mususu au souci ya vie et bando aussi mbali sous-souté, mais tozana moko oyebi très bien yende mutoromeka un peu ko expliquer biso qu'est-ce qui s'était passé. Jean Bilongo, bonjour, bonne santé, meilleurs vœux. Merci Betty Masengo, meilleur vœu pe na ba téléspectateurs nyoso bazolanda biso na kati ya Libanga télévision. Voilà. Alors to sepe ko yamba en émission bande nyoso ba monio Jean Bilongo muta filma parce que continuer toujours ko filmer donc le bi au filma Jésus de Mbanda que ça la scandale fison saï bisika ça to pesi pe ba mbote ba meilleur vœu na lelo oza toujours ko continuer musala na yo na éviter d'abord musala les autres tambola ndenge ni. Non, musala les autres tambola bien ngolo yankolo. On a possible Père Noël. Oui, ça signe que donc tu as déjà la période de Noël, décembre, Noël, donc il va meilleur vœu joyeux Noël na batunyoso bazolanda biso. Donc musala les autres tambola ga ngolo yankolo quoi. Voilà. Mettons vous appelez na artiste comédien na éviter ça la konde nini. Ezaka ba comédien no travailler na bango to pe ba artiste musicien. Bon, biso to travailler na batunyoso mais mingi spécialité na ngezala ki na artiste comédien, ba théâtre ndenge to benga bango ba théâtre. Donc na vandi na bango trop, na vandi na ba fiston ça, na vandi na ba mutnanga la die sobe, na vandi na ba vie de loin, presque tout le monde, même Chico ou Tika biso pe na vandi na ye, ça fait au moins 10 ans de cela hein, mais na vandi na ye pe na sala bango ba tournage na bango ya banzonzingo ya poto. Donc na vandi pe na ba comédien mingi par rapport ya artiste musicien, puisque na sala pe ba film belé ya artiste et comédien. Voilà. Alors to betano ma solo parce que to le la plus makambo ezali et tali artiste comédien le ko fandi trona bango surtout na liwa ya Chico Pouloulou, mais na lingana no mekano ko isa biso tant bozala na ba comédien de bo filmera bango na banzonzing et belé babi ba cameraman nde ba rendre bango mauvais service, je sais pas pourquoi mais quand on ko isa biso za rende ngeni. Bon,
À l'époque, tant on a filmé artistes et comédiens, tournage à Banzonzingi ya Oizaro Tegamala Poto. Nalinga qui na travaillé na producteur moi ya Poto, mais il paraît que Yazaki aventurier comme bon aventurier mais eko informa biso, anga vous avez recruté caméraman mais azaro foot major Bisadi comme ça so ikombone na bosanité. Donc azaro foot un caméraman bien te soi-disant mais nga azaro travailler na été nga azaro travailler privé so ki nzonzinga Poto eza ça ya bengingai so ki nzonzinga Poto papa Koba benginga na kei donc ba libenga moi moke na ngai nga na filmer pour na nga mission accomplie o tikali bango ba okende kosala donc azaro travailler na bango bien balo bateke ba caméraman boy non toujours rendre bon mauvais service te bango nde peut-être ba rendre biso mauvais service puis c'est bango bazozo ba producteur ba pesa bango mbongo ebele mais alors pesa caméraman $20 $10 donc ils ont mon accueilli allié kitoko menzo ka tournage wana nzonzinga ezaka pas si bolongo bokesa tableau musu bokesa na bandal musu bokesa na lingwala musu bo ba déplacement parfois bossa minuit mais na fin de compte $20 donc eza tournage ça là sur 3 jours ya banzonzinga donc bango ne ba rendre biso ba cameraman ba mauvais service le va peut-être ba cameraman na mike ba mikolo nde bazokosa bango mais net nga bo epena na zara cher pour na aussi l'opena long métrage moko ya bien recépé nango. Voilà. Et surtout pour la professionnelle, hein? Donc il faut quand même qu'on se le dise, hein? Donc voilà. Mais Jean Bilongo, au travail, au temps qu'il va commander mon bébé, fiston Saï, Charlie Videlois, Papa Koba, ou Atika Bisopé, Pouloulou. Oh, ok, Papa Koba na confondre na lisa langomba, hein? Donc désolé, sorry, Papa Koba Zali, mais au travail plus ming na ba artiste ou peut ba sali penza combo na ebité tant de travail na bango ezaka ndenge nini aya bengi apesi yo quelque chose au filmer ya kei na ena produit na ye après juste soit on a besoin ya obenga yo abengi yo ou soit yo pe kokozwa élément wana pe okena ngo pe quelque part mais quand on organisation ndenge bon to travailler na banzonzinga bango soki bazui producteur et le gars pe producteur apotango pe batimbela masolo za na na mbongo te par rapport avant bakoma contacter bango babengi bango non solukelanga ba pesi mbongo lukelanga ba comédien o bayebani basangani atini mbongo ba cameraman ba louer moi caméra et na caméra na e au filmer surtout sur cameraman pour ba cameraman monsieur ba bo filmer ba théâtre te monsieur za ba cameraman ya ba feti ayebo filmer ba matanga mais na théâtre boya koka yango te ba louer biso ba libérer moi muke na biso pour à l'époque mutu vraiment za ki to travailler na sai ya benganga yi feo na sai bazana ba pakalowi bazo jouer na groupe sai. À l'époque Pio ça comédien, il faut bien préciser hein. Voilà nga pe na za comédien attention nga to za ki ngai la die sobe tozo jouer pas mettre paille to za ki na vie na biso to tika biso Roger Vika Munderi to za ki na ba gaou kuna na mettre paille za benge Yves Yoma to za ki na ba bébé santé ba mère bakata Nicole donc to za ki ba comédien belé wana nga zo jouer mutanga la die sobe ayebi malgré mikolo na omona ye akonte moi ndamba fier mais ayebi pe ba olobela bango awa photo ko ba place wana ayebi pe ba solo la die sobe donc ayebi nde to travail na pas mettre paille ayebi nde to za na ba grand comédien mususu wana nga nazo travail mais nazo sala pe prise de vue nga nazo sala pe banzonzingi ya ba groupe mususu ba bengisa nga na kende ko filmer bango na kei ba libenga mo muke na ngai donc c'est ça quoi. Voilà, mais c'est comme si lelo bato bosala bango vraiment banana bango na souffrance lokola ba vie de loin ba pakalo wi wana ba esobe ba vegaou presque mo bato wana nyonso wana nde lobi lelo ba koma fier par rapport à nini pour yo banana bango pe na souffrance série okutu ba e banana nuté ba série wana bo okene ba makolo na ba bumbu bo répéter na bandako esila te wana. On a passé on a tout répété na Vive Santerre. Faut préciser bien tout répéter na Vive Santerre et ce bazolo ngaba azo répéter na la gomme. La gomme pene sili to kutana la DSOB kuna. Donc ba série wana ezaka pasi. Mais nzamba pamboli bango bazinga na tika na bulongo na koma na muta prise de vue. Bakomi pe batunde bakomi lelo mais malolende zana tina te ba rezona ka place ba outil. Place to outil ay mo peso ba moninga mais nazaka reconnaissaka mukena la die sobe tango akendaki deuxième zénith na ya wera tango
abeng saka biso tozana mbinza pigeon to travailler na Canal Futur et so ba ya penda monanga ayamba ngai donc to soli kitoko a reconnaître mutunaye donc wa penda place wana la die so be coup de chapeau za penda reconnaissance so to kuta na yo en tout cas au sola nanga bien au sola kitoko za lwa ba musu stene de ba José de Londres pour José oui na José de Londres pe pourquoi pour José de Londres ba c'est wana to jouer théâtre pas mettre paille na vive santé wana nga nazo sa cop na nga mususu me na jouer théâtre wana na ko bomba te na sa na za ki gérant na boulangerie José de Londres azo na banzana azo ko bondela nga na pesa elipa na yolo na balabala bakwandumu batu bayebi bakwandumu wana bayebi José de Londres azo ya obondela yo pesa elipa la boulangerie ah bon nazo préserver à l'époque OK. À l'époque, José de Londres a yé nzala na palais moto na damete lukulanga ta paini bobo ah na otapi na zumwa bepe ya moto penande bomsa na fo na pesi ya mbali na Sacha Kenae lobi suza ko ya lisusu aya lisusu comme la geki mais lelo nzamba pambolié akena eba poto babosa na bango tambo ta pamba na Facebook ko pesa bonjour de Londres bazong sa réponse te donc babosa ni pour ça sous niveau mona bango te c'est ça kasi reconnaissance ngo na sous niveau mona bango te eza ko la vie de loin mwana makala to koli na makala to vana makala to bani na pasto olia kwanga vie de loin soka moninga na ndia ah viens nga ah donc vie de loin za ki respect makasi mais lelo moi libumeye moi munene mais tozo comprendre était vie de loin boaxi terrain boaxi makala vie de la reconnaissance nazo remercier même ba comédien na mona mikolo soki nani mbinzo na Tintin bana makala partout bazo lega bazo pesa témoignage à commune ba outi makala mais net vie de la les rappeurs na TV ba ndo kumisa makala akumisa ngote nzoka kolwana na balabala ba umbu na direction na bossa ni kombo mais mwana ba umbu kotina bango ndako na maiza pemina na libulu place vie de la koleli c'est moi bazo bengi na kombo ya kwakinga azo jouer na groupe mona makala bantoala plus donc na yebi vie de le bien pa yebinga bien to vanda na to lia kwanga esika moko mais phase à reconnaissant na commune oyo auti commune oyo ebimisi eza makala ezate le comme na bandal alo bagema bandam de bimisi était makala on ba comédien faut ba za rapper reconnaissant ba place ba outi et ça la bien pour jour lobe comme le commune de kona biso chiko pour lulu quartier avant nini bakolela ekoleka bateau mususu ya sali connaissance après faut bazaka reconnaissance donc c'est ça voilà exactement en tout cas c'est bien dit faut koyeba vraiment source na yo mutolo na yo bakundango wapi hein le ko ba mutolo ba Betima Sengu donc bakundango na Lemba né grandi na Lemba donc to ko bosa na jamais source to ko bosa jamais base pour base ne makambo na biti peut-être même pesa sonité hein Charlie vie de loin wa yo karara mwana makala mwana bumbu même si moi soni wa peut-être mon pona nga penza na ebité hein mais eza yo mutu ko meka un peu ko yebisa biso pour lelo akende ko bosa na base na e base esala yo ebimisa e mais ça là nango pelo te bo makala ndeza na Kinshasa te eza na Kinshasa te makala peza Kinshasa vie de loi yebi to vani na makala c'est moi tout ça ba théâtre biso to na ba massa na ngai tout à fou baza pe comédien vie de loi place zo yebi bino bozaki na ba Michel biso zaki na papi michopo za ce qu'on a France to zaki na makala pi massa na coute na predator na salaka na madame na nga malgré to boyana vie de loi papi nani vie de lozala michopo pe papi michopo zala témoignage que veste na late ya complet na late ya pembe papi michopo mutapesa nga veste wana o na lataka esobe po zalaka siko bobo ça na base neni wana ya base malgré to mona na lisuté ça fait un bail mais faut bo reconnaître rabat na bino na temps pe bokutani na sengi bino ya mbongo te mais boko na remaka na kutana na la de sobe na mwana moka jouera pas la de sobe na Brazzaville na port à Brazzaville nanga ma Brazzaville na zo pesa mbota ngo azo beta nga 40 pour ateng misaka boy atenga makabo so azo jouer pas sobe za na lox na mutu wana Micho to kutana na Brazzaville na opesa mbot na bengi Michel tala ngonde mutayebinga ite nzoka na yamba baleka na émission na série to za na Canal Futur na badafu mubama aya to sola ni metukuta na Brazzaville tanga ndeki zengi aya arrête na osenge mbongo ndeka saka théâtre ndeka zo talela ngai donc eza passe na artiste comédien na biso faut ba reconnaître la pe bato hein bango baza ba comédien ba musicien te c'est ça en tout cas mais to me kanon ko makambo chiko pululu po yebi au travail na ye nde to yo ka ba rumeur zo tambola mso bi o souci nde bomie po vie banda yesu ko simba te mso pe ba te azaki parmi bato ba banda te la Charlie vie de loin poison mso pe za retour
Nzambe kake karande zalara ezongelié na ebite est-ce que est-il vrai ou archi faux de to ka ba rumeur wana ezobima et lobama na minoko abatu surtout dans les réseaux sociaux pe hein ezolobama trop eti likamba poison na ba rumeur ndezo circuler poison ba tusu nzo ka ke poison ezaki ya vie de loin et de changer nzela et que pas chico pas pululu bon il paraît que tout msu tozo que poison yé pas zaki complicité ya poison oyo batelaka vie de loin soit donc ezo ma ba verser belé donc tozo comprendre était est ça poison puisque mutu bozaki ne avant même mutu nanga prince d'Angola pangi nanga wana na moni pas c'est bon beauté prince d'Angola voilà wana penda mutu nanga donc ya kati alobi il fallait que basa clip mona prince ça basola jama sola clip et tout na pululu fallait participer na clip na e o ya album na zo bimisa o mais subitement talaga boye message que pululu la kufi donc quand monsieur makasi poison to ebité ce que c'est là en décembre kaka potoko tambula ya sika tozo comprendre était ba tout so vie de l'un peu kala pété pe azo dae mais basa mbara nzambe ce que za pena yango poison en tout cas to ebité pour talaga nane o to kufeli comme des artistes et comédiens mama linga uti ko kutika biso onani linga zai mindondo mame waso mundweri pululu suza uti ko kende vie de loin nani pardon mundweri bon tala ba comédien ane o ezaki ane moko ya ba comédien yango ba comédien pe fuboza na bongo poison par rapport à kowela nini c'est ça kowela nini vraiment moyen donc pourquoi ka ba comédien ba kufi mingi vraiment na 2019 oyo moi était tozo comprendre était liwango soki yelika ba artiste comédien to ba musicien net na ne o to père de papa Lutumba to père de papa Lutumba to père de suna musicien mo so auto kufaka na même année o 2019 o tozo ketna kusisa mais tozo comprendre était ba politicien ezo mona bango te vraiment ezo mona ba tout ça hein que le fait na ngabo ba politicien ezo mona bata FCCT hein ezo mona bata FCCT kaka bata théâtre bata FCC tala makambo bazo sapela na assemblée nationale na politique nzambe nanga kaka ba artiste kaka bazo sepesa mboka ba musicien ba comédien ba politicien FCC boza wapi FCC na tindeli bango te mais emona pe bango emona kwa ba député msuso ba osa ba désordre na kata assemblée nationale surtout bata FCC penanga na posa liwe mona tami balé misato hein pour mona tami balé misato na coalition ba sali pe panzana kaka po tozo souffrir tala na kota na politique muke mama lembisa tala ba hôtel misabiso soit déshabillé à 10 000 fois baté elongi ya Kabila na Tshisekedi siko po basani donc ils ont quoi que papa na moi donc moi nous ça la place à papa mais papa aux ongles la place na estima mais faut pas comprendre les raisons mon ata bangote vraiment en tout cas donc merci beaucoup Champion père comédie si là au tezaka la makile ato comme le caméraman comme réalisateur mais naza na koma nga muta ya iba image mais moi qui artiste pe za la rapport mutu pe moka omona ke na sele loko omona mimi pe na ko sala ngo na bensi pe moi batu to sala pe nzonzi to jouer pe oteka mbonga na koma jouer ya mbongo na jouer sur ofelete so ko bensi nga na participer na tableau pe singa mbongo na sala lieu pour sepela kutu kitoko wa ba la de soba yebi tant to kenda tese biso benza mo pa mettre paille awe bindenge na gangisa ya gangisinga pe na gangisa la de sobe awanga ngoto na mutanga moi avant na pe na makala malgré yo pe les deux sobe nga yeba ko na ngaba ozo jouer na groupe moko ya Mukubi théâtre groupe papa bonheur na ngaba na baba masasu et sobe nga no tokutana na to affronter avant to kenga no pa mettre paille tokutana wana makala oyebi même commando motote ba benga akufa azali commando moto nguma commando moto la nanga kutina ndako mwasi wape na osana boulanger mo na makala ponga na boya base na ngate za makala bumbu commando moto la ndanga yoka mia senga ngalipa mais ba artiste onyo ba senga metala nga lelo nde na koma ngasko na oma beta ba matolo. En tout cas, merci beaucoup. C'est l'ambiance de l'émission News de qui nulle part ailleurs. Toujours avec Betty Masengu, la femme du patron, la journaliste internationale et professionnelle. Donc, abonnez-vous massivement sur Libanga TV et Canal Future One. Donc, Babi Liwap et mon nana nous bata FCC, ba nyoko la population congolaise. Et mon nana nous ba politicien, oh ba oyi bana nous mbongo Congo.
ba politicien oyo ba komisi Congo lokwa bilanga na bango hein donc liwa pe mona bango ata misatu pe bakende wana cha bilongo na lobby donc liwa pe na soki mona muta FCC e mona mutu moko FCC ba benga so ikoko nangwana asalini asepesanga kati na comprendre ite na ba propos na lobaka na nga kumisaka mukonzi na bango ya FCC donc na mona kakanda siko bata bongo pe liwango pe zo dévier bango ndenge vraiment en tout cas mais Jean Bilongo ils ont eloko moko et ça biso passi poto que déjà chuter to que na souke émission ah tous arrive vraiment to décoller qui siko to atterrir et donc atterrissage forcé toujours avec Betty Masengu batu balobi que artiste comédien à chaque fois balila kaka mama Olive talela so likamu soka a comédien kufi mama Olive ndefa ya na quelque chose pour na ba comédien na famille na mwasi na bana na ebité bazala kana bango na organisation moko te poto yo kaka président Masumu ndazali wana est-ce que bazala na question o ezaka soki problème bo babimi si foka babelela kaka mama Olive talela so likambo do mama Olive akoma na mama Kunde Bembe bon bango bakangambela ka mama Olive na ebité so bazala na mo organisation mo caisse mo boka ngambongo na ebité papa Masumu azawana na pesi mbote so azota l'émission yepa ebinga be malgré na tolinga to bundane se mo bona papa Masumu to simba pa na simba na veste mais après na senga ka ebeskiz welani non ezanga makamga ba image kaka na ke filmer théâtre na to ke filmer na fleuve siko na bossa na caméra nzo na tika ki pile na memi caméra zanga pile baje la bino na combien na bimisa caméra na zo nata ba pile abi papa Masumu caméra pile ezade uzuzuba abandi ko finganga donc malgré ça ça ga ambiance ga ya musala malgré yango faut moi organisation pesala na baptiste cordes c'est pas ka likamke mama Olive siko bino bozo le la ka mama Olive muta kufa mama Olive boy mama Olive oyoki mwanzala na yo mama Olive siko bato misu baza na mbongo te bazo la banzala siko ba okelela pa mama Olive pe kaka sunga bino surtout pe mama Denise de mutazana minute siko mama Denise na comprendre na pete pour na minute première dame eza déjà mama Denise siko bato balela ka mama Denise te komaka mama Olive poignon oh et moi comme ça doit c'est que Kabila zaka président na Congo c'est maman Olive zaka première dame pour bon changer peut-être bandole la maman Denise a libéré na moi pas si peut-être bureau na wana maman Denise o libéré na moi pas si fongola ta moi libo Congo pesa elemba ne maman Olive félicitations na ba geste no sala na ba artiste comédien ndongo zo kunda ba bazo kufa et puis ndongo sal sapé ba bazo belle zo pesa bango ba mbongo ba logo la vie de loin na yoka ki pesa ki moi quelque chose à Afrique du Sud à que se soigner na mon vie de loin mikolo moi de mabunde ko moi so moi minene mais na ebite so azo mela tsa fonto neni na comprendre peut-être na minto abeli mabunde fumwami donc maman Olive félicitations maman Denise pe afunga boko et puis ba comédien kaka so kaka siko caisse na bango zaka wapi bozanga na cotisation te que moi caisse moko bomba kata mbongo boko za même $20 chaque mois chaque jour botsaka net ba grand artiste ba mona ba patron le rôle ça alors baraza patron ya ba comédien ya Congo na ebité ya sungaka te asungaka pe bakenda pe kolelela donc asengaka bata président ba comédien ba to belé ba telemelaka ngo mais oh ça qui peut bonne idée pour ça il s'est côté de beaucoup peut-être ya ngaka abongisa ba camion sona atango vraiment en ordre bon Fisto Saïs na ebika kabaka en tout cas Fisto Saïs côté liboko pete en tout cas wana nga ndima ko posi na lia déjà mbongo na yo malgré na lia na ya mukie $30 pamba kala pe na ne wana tango na twezaki na 92 donc na lia ka mo $30 na yo mais ozala liboko pete yango to senga ka net na matanga ya pululu ba comédie bozala boyokan et puis lo nga na kamoka mama Betty ba artiste comédien net ba musicien soki musicien kufi bataka podium bazo beta ba concert bazo yemba na banzembo artiste wana tika bazo yemba yango joueur soka kufi oka bakelela na stade ba joueur basangani bani mais ba comédien bata théâtre to benga ka bango ba comédien soki artiste moi comédien kufi bake koyemba banzi mona ba comédie batie ba instrument ba comédie ba zoyemba banzembe est-ce muta kufi azaki musicien te azaki artiste comédien bo sala ba théâtre ba ba seka bino bozemba donc faut que lela mutna na na azaki osala pour nous azaki artiste comédien azaki osala théâtre to bien na rôle na azaki jouer ya kizengi alors bo sangala botie podium bozo sala ba théâtre bino boyemba banzembo est-ce azaki musicien te donc faut pas le beaucoup ça même comme si nenge festival to c'est quand nenge zalaka
bosali nini mone toseka ba humoriste bazoleka moko azosala ba humour na ye mais azali musicien to bino mwa bokotia bakabamba na ba podium bobandi koyemba banzembo lokwa bokomi na bino ba musicien bolongwe ba artiste comédien nzoka ba musicien so akufi batsa ba podium ba musicien bazoyemba eza lokwa papa Lumumba ta Lutumba tanga kufaki malgré Fiston c'est salaki mwa humour na ye mais ba musicien batsa ba podium ba yembi ba wera bino pe bosala bongo lokola festival to seka botie podium humoriste so bosa moi sketch moi même ba 5 minutes pour une mais ba humoriste moko bazoleka bazosala moi ba scénario na bangwana et ça tabe pour bosa ba musicien te boela nga na koyemba nzembo entel bozwa pe bosaleli nzembo lokwa nde bosalaki mama oya kufaki mindondo nzembo fallait bosala nde pièce à théâtre bosala moi théâtre moi film moi ya mindondo à l'hommage de maman mindondo moi pièce à théâtre moi 45 minutes bosaleli bezo diviser na TV mais bino bozembe nzembo boya za musicien ay ba ko ta koyemba donc c'est ça en tout cas bonne idée hein donc c'est bien dit hein l'ingénieur Dave Mubama en tout cas tout le monde vraiment to ki Jean Bilongo ida lobby et ça idée moko malamu makasi ongape na lobarango à chaque fois mutu na mutu ba lele na musala na ye yo za musicien so musicien kufi ba olele na loyembo hein to mona rango wana musicien mo so kufi podium ba artiste ba yembi ba olela musala ba olela muninga na bango azalaki balosa musala moko comédien kufi bino boyemba ça qui musicien c'est inutile à royembe là ça les gag soit pièce moi théâtre bo diffusango na ba télévision na ba émission biso toto lekisango to yeba ke muto ku fait kanza ki comédien botika koyemba Jean Bilongo lo biango surtout na matanga ya pululu c'est un grand artiste comédien o ya sepelisa bato ebele na Roné Kizengi o etika lipe à sa école baleki ba ya sima ba o zwape le colonae donc botie penda podium munene ko botie ba humoriste tout onyo so yeba ki pululu aye a sekisi système to sekawana ezaki kitoko makaso to mona ki même Fiston Saïsa ina esobe batu ba côté belé ba otala o a sekisi ko to sala ngona matanga ya pululu moni e oza vraiment ile ko bien monde entier mo me ko reconnaître artiste na biso te on a kufa kaza ki artiste comédien donc c'est comme ça donc tout tika no ba distraction wana et puis artiste ale la manakimia paix à son âme et mes condoléances le plus attristées à sa famille biologique ainsi qu'à sa famille artistique Mobimba. Nous sommes arrivés à la fin. Jean Bilongo, un dernier message, numéro à contact pour la fan Oba Sepeli Nayo. Je pense la prochaine émission ce qui actualité ça toza na teko yambayo. Bon, message ezaka na artiste comédien baza na bolingo baza na koyokana matango tolinge za désordre te oya kufi aza kuluna te oya kufi aza catcheur te aza joueur te aza pe musicien te aza artiste comédien malgré comédie na ye za osala za osexa biso pe tolingi na matanga ana kolele kozala mawe kozala me koseka pe fezala po oya kufi aza ki muta kosekisa batu donc calme ezala pe ezala na artiste nyosu to boy te comme makamba chaka konga bimakuna mbongo ba kojesho wele limbo surtout le kwana to mona one matanga o ba comédien bango na bango ba wele limbongo tobo yango mo ya comédien bimiko nazo kongola mbongo donc tolingi loko wana te bango mo ba papa Masumu aza na président ya comité na bango ba artiste comédien yemoko ba binde ba olanda makambango donc c'est ça numéro on a contacté ngai pour na moi ba précision na WhatsApp 089 81 111 51 donc 0 plus 243 89 81 111 51 donc à contacter nga donc mbote nanga na batnyos bazo na biso na poto Amérique partout en Afrique na kin donc na pesi masalanga ipe ya comédien Papi Michopo depuis France azakuna malgré na bagino bonne fête pour Noël motindi pété loko tala Noël on peut banda lobby mais otindi ate loko tata 100 francs donc likambote nzamba pambolo ka esika zali okonye kozwaka lisusu te et pardon ozwaka belé koleka donc c'est ça quoi donc mbote na batnyos balazo na biso na Libanga télévision. Ah merci na Libanga TV il faut la kaka Libanga ça permis hein donc Libanga TV donc dédicace Libanga ça caillou awa to lukaka to boire rapé ba tout quand des la joie Mado Pichou na l'hymne national et je pense aussi à celui qu'on appelle roi prince français hein donc roi prince na Katia London. Des gros bisous à vous, merci beaucoup. Je pense aussi à la sœur Julie Bindele, John Lobila l'exceptionnel depuis les États-Unis. Salutations à vous, salutations à champion KMB depuis Kenya.
Blaise Kava Igwe depuis Kenya. Bisous à ma maman chérie, maman Kati Bakissa. Et bisous aussi à maman Jeannette Bakissa depuis Montréal. Maman Lekinanga, merci. De gros bisous à vous. En tout cas, merci Nabafan tout. Nabafan Obalinga Betima Sengu. Nalinga Bino Pemingi. Ba Obalinga Betima Sengute. Naebi Kebo Lingaka Betima Sengu. Poya Linga Bino Mingi. Salaka Musala Pona Bino. Et puis, nga vraiment, na portera bien vraiment à cœur. Ma bolongolère et bunga et bukamaka. Et bon de la mingi pona bafan nanga. O ba soutenir de loin ou de près. Na ba prière, na ba soutien financier, matériel, moral, physique, pourquoi pas. En tout cas, je vous aime énormément. Nzambe wa bateli biso na 2019. A continuer sous bateli biso na 2020. Et bandeliti souka. Afin que bilaka ne kokisama na ba vie na biso. Voilà. Merci beaucoup à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Daveline, pour vos mariages, cérémonies, anniversaires, deuil, collation, Betima Sengu service, et on a pour Nabino. Et puis déjà, na Libanga TV, bientôt déjà, wa, Boubandolanda, JTL, journal télévisé Libanga. Donc, on a présenté par Betima Sengu ainsi que journaliste Moussou Soubourgeois, réalité news politique, sportive. Donc, bon, nous news au Italie sport, au Italie musique, au Italie théâtre, au Italie politique, au Italie vie mobimba. Il y a monde entier à Congo et ailleurs, toujours na aide nabino nde vraiment tokolonga pe tokokoma bisika onzamba linga mi mabiso. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup. Ciao.